ezali bato bauti libanda ya mboka na manduki babandi kosatake na baresidence ya bakonzi ya politike mosusu notamment na ndako ya honorable Vital Kamerhe balongwe kuna bakei na biro ya mokonzi ya mboka oyo ezali na palais de la nation kuna nde baforce ya défense pe ya sécurité ya Congo esilaki na koneutralize bango kati na bango ezali na bakongolais oyo bazwaki mingi na province ya Congo central pe na kati na bango ezali na ba étranger notamment batu ya Amerika donc États-Unis et puis batu ya Grande-Bretagne. Voilà, bazana kati wana. Soki bautaki ba Congo inkolo banini po tomoni ba na milingi on dirait bazaki na molongo ya mituka bautaki na mboka moko za zinga tozana pembeni Angola toza pe na Congo Brazzaville toko ikolo banini ba kotaki na nzela ni na eleko oyo maena déterminer pays bauti ezalité pour enquête ezali kosalama pe mituka bazwaki eza mituka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka baye nango na opération na bango bongo minduki to bisaleli bazalaki nango toyoki bakonzi basoda koloba te bazalaki na minduki ya makasi pe ya sophistiqué lokolo balobaka na français eza bazwaki yango wapi ezali ya solo bazalaki na minduki sophistiqué notamment bamanduki oyo ezalaka na bainfra rouge bazalaki na badrone lokola enquête ezali kosalama nde tokoyeba manduki wana euti epai wapi omoni makambo esalami lobi baservice ezali koankete tozali na disposition na makoki ya kopesa badetail nyonso oyo bato bazali kozela te oyo nazali kopesa ezali baelema ya yambo touta torekoltaki mais baenquête ezali kocontinue toyeba bautaki wapi balekelaki wapi bazalaki na contact na nani nde nsima na yango toko rendre public enquête ba résultat ya enquête kasi olobi ba ya bazalaki nzokande département d'état un ministère ya affaires étrangères balobi bamoni ate elembo te elakisi ete Christian Malanga azalaki mokambi ya batomboki to pe bato bakosalaki mobulu wana azali ya moi Amerika lokola bozali koloba tozela conclusion ya enquête mais ce qui est sûr ezali ke bamindele oyo ya poso ya pembe bazali na ba passeport ya baaméricain babritannique bazali tozali na mikanda na bango ezali kolakisa ete bazali bato ya bikolo wana bongo nini esalaki ete bakota tolona tana bopete na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka nsima kobeta deja masasi to pe kobeta na masasi na bakengeli ya ministre ya kala ya économie ya Vital Kamerhe Christian Malanga azalaki déjà à travers des réseaux sociaux osala ba déclaration ete azali na posa renverser ba institution ya mboka akendaki kuna certainement po azwa bokonzi d'ailleurs maloba oyo azali koloba na bavideo oyo atiaki na compte Facebook na ye ezotalisa ete akendaki mpona korenverse ba institution ya mboka kasi ye mpenza azali nani Christian Malanga boyebi nini mpona ye toyebi ke azalaki ancien militaire na armée congolaise toyebi ke depuis 2009 baservice na biso ezalaki kolukisa ye awa akoti na ndenge ya kuku asali oyo asalaki pe baforce de défense et de sécurité ya mboka na biso bareagir ndenge bomoni makambo wana eleki bayiki bazoloba azalaki na Kinshasa lokola azali kosala soki makambo komando soki nini soit mpona kokota na mapinga soit to pe kopesa malakisi na basoda ezali bongo te akomaki na Kinshasa ntango nini nauti koyebisa oke azali mutu service ya sécurité ezali kolukisa ye donc akokaki koya te mpona apesa mateya na basoda congolais en ce qui concerne mokolo akotaki na kati ya Congo enquête nde ekorévélé biso avec beaucoup de précision on est qu'en début eza mosala ebele esengeli kosala il faut koretrace ye bisika wapi autaki akotelaki wapi alekelaki wapi asololaki na nani ndenge na